Ya walongo fumu kimbangwe. Ya walongo fumu kimbangwe. Ya walongo fumu kimbangwe. Ya yakipa vita ya kutamachua ya walongo banso. Ya bankaka na beto ya sokeza kabongo tokola kisa wana kubete la bango maboko. Qui est ce Muzulu? Qui est ce Vantoto? Qui est ce Muzulu? Telele. Amiginoya. Tana mabanga. Toko pasola nzela. Uchimola mpuku. Namaboko. Ititi. Mabwe. Ingeta. Toko longe tumba oyo. Ingeta. Ya itumba oyo suka nango se elo. Elonga. Suka ne tumba oyo sengeli bandi bongo balo. Balonga. Petokolo. Tokolonga. Bukasi pe nguya ya walongo fumuki. Imango. Matondo mingi. Ndenge toti koloba. Tokolonga etumba. Oya lubika loposo moyindo. Mokili. Ebebaki na mateya mabe. Tokibona moma ya mateya. Wapi mokili ekobonga bonga na mateya malamu. Malamu to mabe eza kaka par rapport. Mabe bongo ezali oyo eza na incompatibilité na bino. Bongo eza mabe. Bongo. Yeba te bino makambo eleka na mboka moko oyo kutu nete superficie neza mukie makasi pa me ba province na biso oyo bazangita eau potable oyo bazangita forêt bazu histoire mo ya Israël baye ko gome bino baye ko melisa bino baye ko dundisa bino baye ko ndimisisa bino baye ko yambisa bino lokola ba gardien bayambaka bale ndebo ikomi mabe po na bino. Pona moyindo mateya wana nde bebisi moto moyindo. Ça n'a rien à voir na moyindo, histoire de Bible. Bible kaka te même l'histoire ya barabe, ça n'a rien à voir na biso. Biso bongo toko bongo na mateya ya walongo fumuki. Kimbangu. Na bitambi ya kipa vita. Na nzela bakoko na biso batambolaki. Bongo. Ingeta. Bongo ngonga ya mateya bunza ngonga. Ya kobongisa bayindo po bayindo sikoyo babonga po babongisa bamboka na bango bonga ya mateya moyindo abongisi ye ya kati na kizungidila na ye pe akobongisa mboka na ye po mateya kiboyindo eza na compatibilité eza na boyoka eza adapté eza bobiso ekoki na biso ya onde libongi po na biso. Donc, et mon abisso, na ba o bazolanda biso na ngonga ye na manaka bapaya bongo eza bongo le 23 sanza amiba le wapi 2025 na ngonga bongo ya 13h20 wapi oto za bongo okokola ilingi bongo walongo fumu kimbango balongo kembo balongo kembo alelo moto fam moto tia bongo fumu kimbango ezalaki pana biso eta mona kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova insiku ya batata bamutelo na kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova insiku ya batata bamutelo balongo kembo kembo moto moto tia walongo fumu kimbango ezalaki pana biso kituka banzala mpande kiteleki na mboka mona bika twasonga zola twasala kisalo mokati ya mpova insiku ya batata bamutelo matondo mingi biso batata baningwa bilenge pe bambasi na koyanela libengi ya lelo ezalaka bongo mokolo elonga ya makasi moyenga tolobaka ngo mbala mingi komona faiblesse état d'esprit ya bayindo bazokoka te kozwa badécision bomoi na bango po babima na biyamba ya bapaya bazokoka te mingi mpe na batata mpo na bolingo ya nengwa ya mama ya mwasi amitikine kaka kende kozala invité na baeglise na baministère na bagroupe de prière faiblesse mingi pena tata bana compréhension makambo oyo alobika loposo moyindo asosoli pe kasi kaka ninga lobi ni kaka
loba litoi ye wana dimanche akei lelo akei dimanche ezoya akwe bongo kokende nzoka asosoli makambo oyo bo elingi walongo Fumukimbangu balongo Kebo wapi bongo banso totai kotala na ba réseaux sociaux moko ya mwana ya walongo Fumukimbangu mbeba ekolelaki ye abundaka pe na lolenge na ye mbuta mutu Chuke kombo ya ba lipasa miteni ya Equateur bongo te ya baotaki bongo ko déshabiller ye balakisi botata na ye kilokumu na ye babwaki yango na se eza bongo babiloko oyo kokaki te pe ezalaka te na mikili ya bayindo eza ata boza na baproblème badivergence na baopinion politique na ndenge nyonso bokoki te kokomisa mutu moyindo ya lolenge wana aza na bana aza na mwasi aza na bapokilo aza na nyonso wana tiko oyo oloni soki basali ndeko ya mobali na yo te basali yo moko eske okosepela mpe na yango balongo Kebo eza bapratique oyo izonga lisusu te epai bandeko bazolanda biso pamba te bana ya bana nde bakofutaka acte yo faire subir moninga azosala makambo na courage na kinzunzu kasi au fond de lui na kati na ye ozokisi ye pota makasi po lokumu na ye obwaki yango kimobali na ye elali na se batambo likolo nango eza biloko oyo bayeba commanditaire ya biloko wana ezonga te esuka penza une fois de trop eza eloko ya malonga te eza kosambwisa kaka ye te mbuta boketu ndenge bayebeleli na kombo eza kosambwisa mibali banso bongo soki oza na ndeko na mobali oza na mobali donc osambwisi batata banso balongo Kebo ko différence eza te na ndeko na mobali na yo tata mokeli apesi moto na moto na tayi na ye monene na ye na lolenge na yango oyo ekoki na nzoto wana tokende mosika eza te kasi esuka eza malamu te nde mbongo bokasi mpe nguya na mbuta mutu Chuke epai ya zwami mpe na libota na ye mobimba bokasi ezala eza pri ya peye ya etumba oyo azobunda kasi tokosenga mingi etumba yango ezala gauche te ezala droite te soki oza na gauche ezala bongo na gauche toza na droite tikala bongo na droite oyo etumba oyo ezali la vie ou la mort etumba oyo tout ça peut arriver etumba oyo mingi kobatela bopeto ya kati babengaka 6e sens kobatela mpe tosala makasi mwa bokolongoli banzoto mwa pompage mwa kokima mbangu mwa sport ezala mpo eza etumba kolongola eloko moko mpona koremplace mosusu eza facilité te eya na facilité te eza pena etumba meme walongo Fumukimbangu azodeplace bamboka bavillage en village ntina bambanza sanda mpo kaka amika kosala mosala aéchappe physiquement balongo ntango teke jésus mwana bapotre basimbaka bambeli bakataka mpe soda litoi kasi ezala etumba te balongo eteni na bango ye mpa yaka longola barome mpo bonga yalisa bokonzi na ye ya israele meka medine mahome abundaka te ingeta donc vie eza etumba leo lingi olongola eloko moko yebaki etumba obandi okotika na etumba nde bongo totika soki tobela walongo Fumukimbangu totikala banengwa bana batikala na balongo Fumukimbangu tosasime te yesu aza ya biso te wana eyebani un révolutionnaire un kémite mutu oyo aye kobundela bayindo oyo aza na amonaka aza na cause moko juste ya bayindo akoki te kosambela yesu akoki te kozala na nengwa to mwasi akobaka kobelaka yesu mabolongo eyinda me eyinda kati walongo Fumukimbangu
po Yesu nde aza defete mpo na bayindo aza nde libebi likwei mpo na pasi to nango lelo mpo na Yesu mpo na Mahome lelo mpe kutu buda bazoya bango nde bacommanditaire ya pasi na biso mpo bana na bango oyo baincarne loposo na bango nde bato baye kolukela biso pasi bongo to bongo te balobaka bolamu nyonso oyo bazolukela soki eza na kati te eske eza bolamu eza bolamu te siko soki bolamu Yesu aki kolukela biso oyo na bapotre ni moyindo nini azalaki na kati eske baye kolukela biso na bolamu te po mutu na bango ye moko azali na loposo oyo ya ye azalaki nango wana tozalaki na kati te ni historiquement toza te toa tradition moko na bango te toza te bolamu oyo biso toza na kati oyo walongo fumuki mbanda kumbelaki biso po fumuki mbanda aza loposo moko na biso ali bongo kopone bavaleur culturelle na biso ebo kozongisa bokoko kinkulu na biso nde eza bolamu mpo na biso balongo nke balongo nke alelo moto vamu moto tia balongo fumuki mbangu ezalaki epa na biso bolingo ya mboka bolingo ya ekolo ya mutu ya likambo bolingo ya mboka bolinga ekolo introduction ezalaka molai pamba te makambo eza mingi ya koyebisa bayindo kasi kotala ngonga na baplan du temps ya baye na mikili ya bapaya mingi na diaspora ntan eza bango konse nde tokendaka kaka na liteni biteni ya mateya kasi ma ya kolobela bayindo eza ebele mpo moyindo abebi uta kala 1482 koya kaka ya loposo pembe na mabele ya bayindo mbuma deja bakumbaki ya libe tala banzete misisi bote produit lisusu bambuma mabe yambo yo olinga ekolo ifonani omilinga yo moko balongo nke wana problème na partie est ya Congo wana problème na zone est oyo bongo bandeko bayindo bazwi mandoki oyo basalaka te mandoki wani uti pa ya mungunya bongo po baya kowelela bokonzi ya Congo toza bongo na responsabilité biso banganga ngonza biso bangonza ya kotalisa na population yebisa bango ete bolingo ya mboka tolinga ekolo bolingo ya mboka tolinga ekolo ya mbonani tomilinga soki omilingi nde bongo okoyeba ete bomoi nanga ekangami na mabele yango nde ekolo balongo nke po toza kola banzete tokoki te kokabwana na mabele na biso tokoki te soki eza bongo bolingo ya ekolo tolinga mboka fo bongo toyeba banani batikeli biso mabele yango mboka yango po toza baya yango te to hérité mboka wana soki lelo moyindo amitiami na ngambu au contraire ya bakoko oyo batikeli ye mabele automatiquement deja okoma deya mungunya donc toza bangunya spirituel bagresseur barebele ya mabele oyo efandaki bakoko lelo efandi biso balongo nke balongo nkembo donc barebele to bayini ezaka baye basimbi mandoki te ba M23 te ezaka bato ya eteni wana te mais lelo mpe bandeko bapaster baza bongo bare balongo nkembo bandeko bapaster bapotre badiatre baimam baza bongo barebele ya bayindo pamba te bamilingi nanu te bango moko bazozanga soutien spirituel ancestral mpe mabele oyo eboti bango eboti baboti na bango mabele oyo ye moko moyindo abotami azokoka te kozala na compatibilité
po tolobaka moyindo akufaka te. Et moyindo aza kobongola kaka nzoto, akoma nzoto ya molimo tobengaka akufa. Donc bakoko to baboti wana baza na mabela bayindo. Mais lolienge biso tokende na ngambo au contraire de bongo tokomi bangunya na bango. Tokomi bongo bagresse, tokomi bongo barebelle, to se rebeller. Donc ba M23 spirituel baza bongo bapasteur, baza ba M23. So lelo toko porter condamnation na nanga na bango nyonso wana et bapasteur mpe baza idem. Po baza ko permettre faiblesse, dislocation kokabwana ya bayindo na bonzambe na bango. De bazo kabola mboka. Déjà mboka kabwana le na kati ya mutu. Mutu paza mboka. So déjà okabwani yo mutu moyindo na bonzambe na bokoko no ya kiboyindo kabwani. Okom déjà balkanisé balongo ke. Donc mutu kati na ya balkanisé. Ndoka œuvre wana ya balkanisation, c'est bon œuvre ya bapaya ya mungu ya mundele. Bongo. Siko be o ba na évangile ya christianisme banani? Bamindele. Bongo to bongo te. Bongo to na évangile wale ba ye nango déjà ba na ko balkaniser déjà l'homme africain en soi. Déjà amikabwani ye moko na ye akabwani déjà. Azo linga la sipe na okanga ba verset biblique. Aza bongo mayeli na koloba bongo français ba gomo. Aza bongo propre ta bongo molato ya kibopaya, costume cravate. Moni. Ba kaza ko sala ke système wana eumela bande ko pasteur. Asangseli mbongo atie machoko, asumi mwa mutu kamboni kakoki. Asumi bongo bilamba ke bapaya visa voyager ponya moni vie yango wana. Tango moyindo bongo akomizongela bonzamba bokoko na ye. Ndi akomibatela ye lokola ekolo. Akomibatela na miye moko, pe bongo akomilinga pa kolinga mabele na ye. Tobatela ekolo na biso. Tolongo na bonzambe ya bapaya. Tolongo penza. Lelo eloko eza kosalama lelo na mokili ya lelo. Conflit oyo eza na mokili. Soki bolingo ya bokoko kati na biso kokola te, toko cultiver yango te, toza bongo na pasi tomilinga pe tolinga mabele na biso. Toza bongo na difficulté wana. Elangage moko ya kibondo kebima na baindo, batekaka mboka moto kabola mbongo. Comme si yazo kaja soki me bateki mboka ngo bakopesa ye. Minere kutu ya mboko botami kutu gestion kutu ya mboka kutu bazo pesa yo te. Tine ngo botami okoli ozo bénéfice moko te ya mabele na yo obotami. Balongo ke conseil bateki ngo ba millioni bakopesa ni. Mais c'est pas ça mabele te kamaka. Ba mboka ite kamaka. États-Unis ba eta musazwa nga soma na mbongo. Balongo ke tout est possible na mokili oya musuni. Impossibilité zati. Et tout ça peut arriver. Et pekiselo ezate. Soki yo moko misali makasi te e bolingo wana oyo ko cultiver na kati. Okozongisa susu boyo bokoko na yo ezongi kati na bonzamba bokoko na ezongi. Et pesi yo ba capacité, pesi bongo bokasi nde okosala défense yo moko. Na ba obalingi ba ko balkaniser. Tala nombre ba christianisé ya ba congolais ba déjà balkanisé. Et bon pour na état physique pour ça la balkaniser et kozama ni. Déjà Bunagana combien d'années déjà il y a une gestion ya res public il y a Congo te. Balonge Kembo balonge Kembo makambezo le kalelo na mokili lelo. Russie na Ukraine. Russie na Ukraine. Donc Poutine na Zelensky. Europe basa yena ki derrière Zelensky. Tobake tumba oyo suka nango molondo bazabo na toba na Poutine na koza molondo. Tala lelo Europe baza ko dépendre militairement, financièrement, sécuritairement ba dépendre nani? Les États-Unis d'Amérique. Sur les États-Unis azu mukonzi o aye
ye animi na zane chantere ya Poutine kuti makambo ezobongwana alobi Zelensky mutabandaki guerre abi il n'a pas fallu a kutu abanda guerre wana et puis aza kutu pe élite azwaki 4%. Donc a minimiser nyonso. Donc namoni interview ya Zelensky caméra ya mwa kotade mtu na seboyi. Donc lobeli ye mo elekele me kome kosala mabe pe ba bisi interdiction pour critiquer que peut-être injure patron. Donc c'est inadmissible. Ponani parce que meki kaka esili pour Starlink système ya communication eza ya bango Elon Musk. Ce ka ba désactiver yo comme la ndekisa mapapo. So ba landio ba so te. Guerre eza guerre moko faut ba se communiquer. So guerre ya kaka Starlink wana kanyango tazina kangi kasi mambo masobele kaka. Mambo mame. Et bon Afrique où tazanga santé azanga kutu. Tu ba kati no kaka communication. Bo soki bana. Bo ke ba pesi. Tout présent na mebo ba to ezate ko communiquer te do ko vedi ce ka ba kati ba mo Poutine même na maboko ko ba ke bazuka ka lié c'est le scam pour téléphone esala ti boko suka tomilinga ekolo bolingo ya mboka bolingo ekolo pamba te eko permettre la biso milimo wana oyo efandaki na mabele wana epesa biso bokasi oyo bango bazalaki nango le bongo toko yeba bongo ko ba vrai mungunya ya partie est wana peuple wana ni ka victime ala ndenge ta kosala solution esepesa minango photo benga to fanda basala ka kimia na amite mena ennemi possibilité zali guerre wana ici na clin d'œil to baki malamu so kaka ba pesi makambo na banganga ngunza guerre wana ikosi et kosila teke paka ta pa na automatisme mais ezana processus mobimba déjà wale mofumuki mbanga pesa ne to aussi la bitumba wana eza déjà et soko zana mwana ya kitoko makasi na ndako salangela pour soki te ba mibali ba koya na ba forme nyonso ba bongo ni semendi na ba gré na ba ya ba mbongo soki ya ndenge nini ba koya kaka balongo ke Kembo balongo ke Kembo alelo moto vamu moto tia balongo fumuki mbangu ezalaki epa na biso donc lelo bayebisi ye d'ailleurs faut bokende ba élection et ba ke kosolola masolo ya Ukraine asa déjà Europe parce que culture européenne déjà na Ukraine a des parties Europe il y a même européen bazo telema mais encore kuta boya pas question mais grande puissance ba ke kokutana na Arabie Saoudite na Ria capitale sans ba européen donc ba américain ba émissaire américain ina ya grande Russie ba kutana ba masolo ya mboka ndenge ba watia kima ndi ba partager sans présence ya l'européen moni soki okomi na ngonga kokwea ona so lona kanta de kufa nzoka koumela leza bongo ko reproduit ko bima sko libanda yo be européen pe basanganaka balomoke conférence de Berlin 1885 basanganaka po bakablani Afrika sans présence ya ba déjà africain le bongo esongeli bango te bakomi kolela Zelensky asali lelo asali bongo meeting na ye asali lelo conférence de presse pedi muto moni bena ye muto noka fio muto wa abiba soki na koza kuta bis boli kaka élection pour na kwenda nga kutika pouvoir présidentiel na démissionner mais bosi kaka mboka na ngai sécurité ya autant parce que asali lo ta ko sala po bisala le nyonso azo sala bongo euta bongo libanda azu bongo soutien makasi plus de 100 milliards et Trump ce pour affaiblir bien atelier 350 milliards babi jamais zo somme wana pour tout ça qui annoncé publiquement na média et ba ki seli nyongo
Bongo bino bokanza FMI Banque mondiale apesa cadeau. Balongoke Kembo. Solution ya mboka Congo ezala maboka bako ya ba Congolais. Et ba Congolais oya banganga ngunza bana Congo basimbo masimi basimbi mabomba mi ya mboka Congo ndiye bana solution. Leto okeni ko benga catholique azala bongo lokola yende musangisi to a déjà un échec. Pamba te ye moko catholique a déjà élément ya balkanisation catholique. Bobo nzambe wana ya ye déjà si ekabola ye na kiboyindo na elobeli bazwa bayeba kutu te. Parce que elobeli wana ebazwa ezaki elobeli ya bamindele ya basango le ba okokoloba linga na pena malunga te bazo babakana ba mama lembe ne bango bazo lokola modèle à suivre tela libebi mudme ya bato yo botami na Congo le bakano courama bien makambo nyonso mais comme elobeli moko donc kikadia mpemba penza bato te toi na devoir sacré biso bana ya Congo toyeba ete Congo elakami etobo ya koporter charge ya kozanga développement ya Afrique to traye mboka ya bakoko te po eza auto destruction ya biso moko. Alors lelo alobi na démissionné na makasi mais autant assurer sécurité pour na mona Poutine akozonga su kozwa mboka te ozomona patriotisme ya mutu nana za nanga te nde bolinga parce que azala moyen te akosala yo Afrika tukokutu ko engager na bitumba te po to sala ta manduki ya mutu mais ba passer no bono nzamba sala kaya lipambo lele bokokoma na intelligence ya création ya fabrication nde lipamboli yango wana. Imagine Congo azongeli bokoko na ye akomi siko koyeba ete nzamba atinelaka biso baangelu bana oyo bazobotama babotama incarnation ya invention na encadre bana oyo et na réduire exode comme malibanda kotina bana batangaka na bambekela bapaya tout ça ba vraiment ba eza ba don bimba eza kokende libanda mais l'état ngo passe le bongo za pe l'état moko balkanisé parce que tout ba déjà nyonso bazana bonzamba papa ya bapaya et moi yeba ba me bolimo ya mboka bango mona nisati tala preuve anika tala ka so bazumbo na Congo batiaka ngwa et ba kene osomaka banda na poto balongoke. C'est ça la balkanisation en forme mususu. Déjà mon konzamboka ye moko déjà ba dobi ba konzi. Déjà moi si bana ba dia libanda batanga dia libanda. Banda ko libanda, ba mbongo libanda. Ba déjà en soi déjà balkanisé. Parce que ba kozala wapi. Ba besika bozwino ezali sika bo mutema musani. Ezalaka. Donc mutema na bango za bona mikila ba pa. Mais ba bo bakambia Congo Afrique. Ba ko dia pa ni Congo ndini. Congo ezala stable ndenge ni. Pe momani pe quand donc toi na devoir sacré biso ba compatriotes bana ya Congo tolinga ekolo ekolinga ekolo totiko définir yango nani moni tomilinga nani totonga boyokani na batikeli biso mabele ya Congo tolonga bongo na oyo ezokabola biso possibilité ezali ke tobomanaka bana bakufa wana basoda na baozo basika banouveau réécrit bana bato faut un temps à préparation mobimba tani ba mili mwana eza kokende kaka bongo lelo bongo tozala ba continue sous bazala bana basoda bazala et ceux qui mwana moko wana na epa na ye makilani fe yebota bongo bokonzi akeka ka bongo balongoke Kembo toza koboma na biso bongo entre tiweri entre nous ka pona wela bokonzi pona mabeli metela acte patriotique ya l'esclave ngana kolongwa mais bosili kaka mboka na baye balongoke Kembo et tu résultat parce que ba continuer ma solo sans bango sans ba européen parce que ba moni espace oyo ya Donbass eza bongo na ba minerai ba lithium nde ba olinga sikoyo bazwa minerai wana États-Unis bongo azotala motambo ya ozwi na ba intérêt na kati ba komamikela ye donc ana singa na kingo dans lelo te dans mboka kei kolia toza koboma na biso ti bakokoma na moma mosu babiki na bokufi mpe mingi balongoke na moma oyo so balobi ke bokufi mpe mingi sikoyo États-Unis ndenge twambi kaka azolala kaka baloti kaka Congo nini
na mutune nani o savant o Elon Musk génie o abika tukaba minera komote na posa na côté guerre wani za côté ni minera mwezali abika savoir bubundi pe mingi zone antio c'est comment zone américaine n'habite na mwani bosa défense bosa noni bosa lani ba tout citoyen za wana komi na droit pour États-Unis passeport américain to pesa bino autant bali na baso ba Groenland na mbongo to bana mbongo za papier ko frapper beti on buti ba pesi bino mbongo ba ba espace nyonso wana ya est wana c'est le moment yango yo etoyokana bokonzi bongo eza en tour de rôle tokoki te kotika mboka bakoko ezala kaka bamilimo wana ekufaka kaka ekendaka kaka te tosala bongo sagesse ya kiboyimbi ya kibokoko ini fadeto balonke Kembo balonke Kembo alelo Moto vamu Moto tia alongo fumuki mbango ezalaki paradiso soki tofandi te na bomoko tosangana ekozala pasi tozozonga sosima po bazoya bana va moko ya vitesse soki bazoya ekolo bakoluka su barekompense baye bakompagne bango soki baye bakompagne bango baza bongo kaka bana soso na se kuna mama soso asala nini azali bakoexige trop koleka oyo ezala pasi bazwa bongo baproblème ya biso population bakozala na difficulté bongo bakolisa économie ya Congo etokokende kaka succession kaka bongo bato mpe balomu comme bana mbongo baluka su bazonga lisusu kaka towana otourne kaka wana cycle wana rotatif wana esuka nango wapi suka nango bituma banzoko matiti ndeko kapa population moya bimisa te na Congo oyo mabela koloni ezali me bato bakufa na nzala Congo oyo akokosala koto misala nde bato nde bakoya koluka misala na Congo aza na bafleuve me courant eza te ana bibala eza na bazamba donc eza impossible Congolais anyokama na mokili oyo ya se eza impossible Congolais akende bongo kozala immigré asenga bongo baexile na mboka mosusu pratique wana parce que bomoko eza te et lelo déjà alinga zwa Gaza Palestine po atonga population déjà ba déplacer bango mais ligue arabe bazosangana po ba contrer to bamoni ke so babina bomoko bozala na difficulté Roya si Jordania ye awa lobi la zone puta lobi te na ndimi d'accord ba bene signé aboko signé Égypte pas signé à mon amour veut dire difficile parce que armée na bango bazwa ka soutien États-Unis via dépendance de ma pays bozo comme ba esclave à l'éternité il faut Congo si quoi la dépendance militaire na dépendance économique na dépendance alimentaire il faut alongwa ko dépendre na libanda po bongo tozwa bonsomi ko elakaki walongo fumu kimbangu balongo ke Kembo soki te soki ba privé bino e ba kotia bino face contre mur et soki do ba déplacer population wana ya Gaza akoto ko mboka musu batri kasi sili histoire ni za effacer ba effacer bango parce que ba penser faut ba sangana mais les biso bon to boya ko sangana to lingi te to sangana ndi pasi yango wana joka mutu oyo akabola kabatu eza bongo catholique eza bongo christianisme kinde za mukaboli yeba nango Jésus ye moko alobi azoba na Bible alobi ne croyez-vous pas que je suis venu apporter la paix mais je suis venu avec mon épée pour séparer papa na mwana mama na mwana ayeko kabola donc message ya christianisme eza bongo division ya humanité eza bongo division ya bamboka ya bikolo ya bafamille tela partout christianisme eleki kabola kaka bato balongoke balikanisation eza bongo f ya christianisme po mama ya soso wana baza bongo loposo pembe nde bongo bango bavrai chrétien bango nde badetenteur ya christianisme nde balingi kobalikanize mboka eloko ezosimba te bo bakoya sikoyo physiquement basomba to bazwa baimposer parce que États-Unis aya te kolonisa Afrique
akoprofite na des autres oyo azwanga soki ya kozwa bakunda kozwa deja bamboka mosusu oyo aye te na makasi azozwango deja bongo afrike tosala bongo makasi yango bongo ekoma biso tala tomisimba na biso balongo ke totika ezaleli oyo ke moto alobi swahili aza bongo rwande meme aza rwande fo kobeta ye fo koboma ye emakile ya motu wana na motu na yo wapi au conflit politique tala epai ekumbaka biso tomilinga nani loposo moyindo tozokufa nanu mingi na bakisi eutaka libanda ya continent tokufaka nanu mingi na bavirus na maladi tokufaka nanu mingi na biloko batindaka biso leka deja eza périmé deja ebomaka biso kia biso bamaladi ebele etokufa lisusu na baminduki entre nous tozala na mawa ya la race noire bana kokufa tozalaki le plus peuple na mokili tobotaka mingi koleka kutu basalaki interview moko ya ningwa moko abota 52 enfants et 53 enfants aza nano na 50 elenge akoki kobota lisusu mwana mwasi mobali te me mwasi aboti bongo soki sikoyo tocrée abondance tozala les plus peuplés du monde balongo ke eza bongo force mobimba talo oyo bayinda cause ya pauvreté ndenge bazemi ezolongwa nde koboya kobota eza koboyama mpenza na bamama na biso banema po pauvreté leki ntango tokomitonga biso moko te tokomilinga mboka te tomilinga te toza na difficulté mpo toreleve défi ya mboka Congo wapi Congo oyo elakami etombola Afrika balongo nke bolinga mboka bolingo ya ekolo pamba te richesse oyo tata mokili apesaka moto koleka eza bongo mabele yamoni bakoko batekaki mabele te me balwesaki bilona na yo esilisi banzelaki mabele etikalaki me pratique ya koteka mabele pratique ya christianisme yamoni yawe azolaka bana wana Israël peuple hébreu wana aolaka bango mabele me eya déjà occupé na d'autres peuples moni tala pratique na bango bazozwa baterritoire ya bato bazwaka eza pratique ya yawe nzambe ya mabe nzambe ya bitumba nzambe ya makila nzambe ya guerre donc il faut état congolais yeba ete ba vrai élément ya balkanisation basi bon papa pasteur et tala lio bango bazoganga na l'église na bango mais mboka ya na guerre batia ba désordre ba tapage na otiri il faut bongo bakanga l'église wana il faut gouvernement kanga l'église wana suka fait église wana ekangama fekanga kama bato bakoki kofanda na mboka batia espoir ke bakende lola bato bafanda batia espoir ke motu moko akoya kozwa bino na boza bilema ya balkanisation sikoyo mpo batika mboka ya Congo epa banani toza dia préparation moko faiblesse moko na esprit mpo bazwa biso mboka donc ozo continue pratique waza criminel fo bakanga ye balongo ke so lelo esalami te lobi ekokoma ekosala na bongo faut tolinga mboka po toza bongo baleki te toza bongo bafandi tata mokili apesi biso mabele leki nkita mabukeli koleka mokili mobimba faut tolinga ekolo yamona tomilinga biso moko nde tokozonga na bomoko na bakoko na biso koko aza na makila na yo koko aza na mai na yo koko aza na mikuwa na yo koko aza na loposo na yo donc okoki kodebarase na koko soki moke te donc oza koko yo ndenge oza bongo parce que oza koporte bagerme ya bokoko adeni ya bakoko na yo tai maloba loposo na etamboli ya bakoko na yo mokabula na bango eza te ye bongo tozangi makasi tozangi bongo mayele ya kosalela parce que tokabanaki na bakoko toyeba ete tanko tokomilinga te tokolinga ekolo te tokolinga mpe tata mokili te pamba te mabele eza bongo corps physique ya tata mokili tokoki kotrahir tata mokili te tokotrahir bakoko te balongo ke alelo moto vamu
moto tia ya walongo fumuki mbangu ezalaki epai na biso matondo mingi tata mama tosimba ete twana responsabilité ya kosire lobi ya bana na biso twana responsabilité ya koluka bolamu ya lobi ya bana na biso na kobatelela bango mabele tokuti mabele totikela bana na biso mabele po bavivaka kaka na mabele batelemaka kaka na mabele balonaka kaka na mabele basalaka nyonso na mabele soki message bakokende lola bango bakende dimanche bato bake église wana o bosambla bokende bino lola botikala biso kono botikala biso afrique bakende ye moko to israel anga aza kowela bokonzi ya likolo tina bokonzi ya se po azobundela mabele na ye sikoyo okende obundela mboka moko ya elola soki ya likolo uti abstilo oyeba ngo kutu tomona mpe kutu te kako balobi ka batia makomi ka batika soki dessin lufunu na bao funu na bao Dieu est physique. L'être homme et la maille bon eza bongo tata moke aza mai l'être olona bilei ezobima mbonga mingi tozona sa mabele eza bongo tata moke balongo ke balongo ke alelo moto famu moto tia ya balongo fumuki mbangu ezalaki epai na biso matondo mingi tata mama nyonso kesila lelo te ya mboka Kongo bakita bamata moto akokabola yango soki moki aza te po elalaki nzoto ya balongo fumuki mbangu elalaki nzoto ya mbuta lumumba moto moyo akabola Kongo aza te conscience ekoya malembe kasi suka nango ekoya kaka ekoya mikili ya bapaya bakomi na suka yango bazofuta verbe tolobango deja baverbe nyonso conjugué na afrique bango mpe bo bakoconjugué yango bongo bakoconjugué yango bakoyokana te bakozala divise entre bango parce que États-Unis baza te kaka baeuropéen bakodivizame kaka bakoyokana te déjà États déjà aza ya koperdre déjà légitimité ni na baye na ye batayi wana bakosuka wapi bakorée d'ici bakosuka wapi bamboka nyonso oyo Japon kosuka bamodi ya kino nkoi oyo ata okumisi nkoi ki aza kitoko suki nelalaka suka atelemi esala okumisi ye ya kotala okumisa nto atalaka libumu na ye atala libumu na ye zeleski mpe abengaka trompe aza jeune akumisaka mpe trompe mais devant nkoi mawe eza te awatala avantage ya mboka nimva avantage na bango balingi kutu yeso alonga na bokonzi mais kala te bayambaka zeleski lokola un prince na bacongrès na bango na baparlement na bango tala ndenge l'homme blanc zali bongo yo moto moyindo okotia elika mpona bango mpona nini tani batraité lelo bombala bato aleli mpe babenge comédien mais te bedi baminimize ye moko abikaka na lumba donc vedi ça n'est de tout vedi akoki kopanza ndenge aza bumu na kanda aza na akosala nini aza faible tokozala te na dépendance oyo toza nango lelo fo congolais ayeba te aza na responsabilité ya kotombola afrique te bongo bana na biso ntango na mabele ya bapaya bazongaka mingi na mboka Kongo bapali mpe banyata mabele ya Kongo bamela mai ya Kongo pepe ya Kongo lobi bomo ya malonga ezaka na mboka Kongo na mboka Afrique bongo la meso balongo kembo mato ya koyoka mitema ya kobomba makasi ya kosala tosalela tosukisi na kombe ya walongo fo